tozaka katozo continuer ba témoignage na biso na eko sakolela mwana mwasi azaki na maladi ya diabète nzamba bikisaki na eko yebisi nzamba la kisinga libala okobala na roba ba princesse okobala feti moko ya munene na niveau moko okolinga te na eko sakolela susu na oyo azaki na maladi ya cancer ngabi nzamba la kisinga okobala même na maladi okobala place okondima ki côté nzamba kubikisa yo ko maladi eza maladi normal eza diable ne putaso bondisa yo pona kuyiba bénédiction ya nzambe na vie na yo okazaki na maladi ya sida tellement bandaki kolinga ko changer te soki azomona basala nzambe aya kokosa ngai mama nazo bima te nzamba azomona ye comme bande ko tosa te ya kufaki. Alors tu continues qui quand la vie va prière, vie nanga ezalaki bitumba l'église, bitumba ndako, bitumba l'église, bitumba ndako ozo bunda na batu oyo yebani na bangote. Na banzimbi ya ba très compliqué, na banzimbi oyo bazana ya kotosa, na banzimbi ya bituma kasa. Alors tu bandeka ko supporter kama kamunyoso. Po mosala ngo tondo sala eza pona nzambe, eza pona batongo kilité. Yangwana tozaka kapona komonisa munene nzambe na kati ya bato soki tolobi to expliquer alors eza makambo ebele oyo foto konto to yebisa bino na part ya nzambe il faut konzimela nzambe konzimela nguya ya nzambe asalaka il faut yo moko kozala confiance na nzambe na yo la kozala confiance na nzambe na maloba na ye okomona miracle kotambola po miracle tambola kana maloba nzambe miracle eza maloba ya nzambe il faut konzimela makambo nyonso oyo eza na kati ya bible soki ba prophétiser yo tuna na bible eza wapi soki c'est écrit na bible ekosala mapoza maloba na ye maloba nezonga kapamba te maloba ne soki bimi il faut ekokisama on nyonso nzamba promettre yo on nyonso nzamba alobela pona biso satana yaka kakobundisa po esali ayiba semence mais l'air yo ozaka ka limulende na makambo nzambe okomona lobiko tokokindaka na église te tukaka pona ba témoignage to pona ba miracle non il faut to luka nzambe na bozindo po lobi boluka première bokonzena nga nyonso kolanda bino lokola bénéfice soki bino boluki nzambe nde azana nyonso nzambe nde azana makokia kobongola makambo oyo yo zoluka na minute muke alongola ki bangomba asala ki ba miracle na makambo ebele ngai na lingaki na tala soki bible ya solo eza vérité mais lelo na yako comprendre que bible eza vérité malgré satana atika ki ngai te toujours kaka ko landa ngai poko isanga mais natika ki kokoya te nazoka ki décision na vie ya nzambe na miso ya nzambe alobi vomie na la nzala mobali oyo etangami mobali ya mutu ngai na kubima na yete soki na kulala nzala na makambo nzambe na kulala nzala soki na kozanga place kovanda na makambo nzambe ngala kozanga na makambo nzambe na kozanga bisika kovanda po ezaki makambo ya makasi na église bitumba na ndako bitumba ozomona na ba pasteur oyo bino bosambela kana bango bazobetiso libako okozonga na ndako bato oyo yebite bazobetiso libako mena zaika makasi Dereka makasi pona bande ko yoka o nzambe alobi na moni pona lelo tozosuka awa il faut la sauver espace pour la bata portugais na meka ko expliquer po ezana makambo bele il faut ko expliquer na zope sakara motema na ngai dam suchule bisiko zali nzambe na ngamona yo na via mwana nga Jos na via batu nyonso oyo ba pambola ki prophète o batika ki prophète te na ba circonstance nyonso na banayi koleka batu nyonso ba pambola kinga nzamba lola ko pambola bino ba o nyonso banzimela kingai nzamba kubikisa bino tozaka ka simple longo na makambo nzambe tokutika nzambe te alobi nina pasi nina kozanga bilamba nde kokabola biso na bolingo nzambe soki okoki souffrance oza plus que vainqueur toza ba vainqueur po nzambe nde alongaki